ngana sepelaka na bimana ndumba ki na mwasi oyo aza na double identité mwana ndako pourquoi na faux poule ndumba o ayeba na ndumba ata bimi na koko ayeko bimana yo nzamba atikaka mapambo lebe bate po ebike eza commerce na ye mais so okuta na jeune fille oyo azokosa na ndako lokola mwana moke na quartier mabimaka na bakoko soko ozwi lokola fiancé okosila lokola pina tibelese tobokisa lidusu emona nzoto oyo olata na nga nano esumuki te ezala na ndambo ya péché tala kaka soko olamuki na ntongo boyi kobima ti pokwa or osali bien okimi dans danger préfère kotambola baaccident mituki ekokuta yo mais kaka nzoto wana soko obimisi yango na ntongo te epesi yo merci na pokwa ekoreklamele yo awa totambolaki te tokolela wapi tala danger koti ke bana mwasi oyo bozosola ne moke moke oyebi kenga pena nayebi te banyoko kutu na nango na ndako nazoki ndoko moko boye wana azokosa bakobenga kosa lokola babenge to babenge ndeni oyami achange lisolo ni nyango wana nyongo mona aza na kuna te ya $10 otungisanga makasi yoka loko azokosa nazoka pomadi na ye pomadi ezaka $10 mwana bato ya mwasi akoleka soki otali ate kobala ye te atelemisi yo nzoto bolingwaki sasa mpe ate komiti na demi-finale na ndimaka ngo te ondire championnat mai ta bolingwaki sasa eza mpena normalité epuis epa na nga erreur nde esalaka biso tozala kolo mokili ayebi ndenge baposition atiela biso nzoto ava ye péché ezalaka deya na lisumu ebima yango moko sa osumuka estce oyebi ke basoso babalanaka te me bazalaka mpe na bashoi soso mosusu alingaka mobali mosusu te il faut tuna ayebi ye nde nasalaka te chomere ube ekolo nini soso aboyi soso wana malingi soso oyo omwana na zamba te ke lio moko mobali ayeba lio abasi bando obeta ye ora basepaki mobali ayeba bandi kobeta kimi lio mosusu aye kutu wana aza moke koleka wana babetaki ayeba apesi ye valeur koba mwasi na koba mobali okoyeba bango te bango ti mikongo ekuba me ndeni koba ayebaka ke mwasi na nga koli mabele ekoi ebimaka wapi tala soso ya mwasi ilemisa okotaka na zelo asaka na linga mai mpo atela azala propre liboso ya mobali la na nzala komona bana ser to ndire batyo peti otia afarataka frenanga oyi peti ofrena ndeko mokate komona mamonambwa loka te fe bebi antene za na mokate ko ya o mboka na expliqué okongo yango moninga affection esila Congoli solo. Très chers téléspectateurs de Congo et Sengo, officiel aux télévisions, vous êtes la bienvenue dans cette émission qui vous donne toujours cet enthousiasme de nous suivre, le goût de nous suivre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à l'extérieur de notre plateau. On est venu rendre visite à un grand célèbre de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Limité, précisément à la 15e rue. C'est là où aujourd'hui nous allons présenter notre émission avec notre invité, Pasteur John. Je crois on va parler de tout, sauf de rien. Tout me gagne tout sur nos actualités et ça, tout me gagne un peu tout kabola. Hein, parce que lui il aime trop prêcher, mais il est trop bref. Je crois que ça va édifier aussi notre cher téléspectateur, Pasteur John. Mbote. Bonne santé. kitoko makasi kala makasi azali ozali bon lelo toye na commune na yo lelo toye na siège na yo toye nanu tosolola nanu d'abord question ya liboso ekozala nayebi te yo nanu avant na pose question ya liboso bato baotala yo un mot d'abord na bandeko baotala yo parti dolo te kitoko makasi tozala déjà tomesana tozalaka naza ya bato nyonso donc omoni ndumba jamais aboya client so moni ndumba poni ba client c'est il faut comme comme malade ba tout ba monaka o ba ndanga na za tolia pete ya bango nyonso na kosote faute ezalaka te na tolia pete obeba te yaka soko zo respirer pa nanga faute ezate et puis pa nanga erreur nde salaka biso tozala kolo mokili ayebi ndenge ba position tshela biso nzoto ava ye péché ezalaka na lisumu ebima yango moko sa osumuka. Il y a deux choses à comprendre. Tu as une erreur et bien ma bé pour nous autres tu l'as te pesa déjà faut tu as fait le soumoya. Il y a deux choses à comprendre on a le bawa. Mais sur le bien, n'a pas ça tu penses pas. Nous autres yo la tananga. Nanu sumu kite ezada na ndambo péché. Exemple. Toke malem. Talaka ka soko amuki na tongo boy ko bimati pokwa. Or osali bien okimi dans danger. Préfère otambola ba accident mi tu ke kokuta yo. Mais kaka nzoto on a soko bimisa on a tongo te pesi yo merci na poko ko réclamer yo. To tambola kite to kolela wapi tala danger koti.
tant que nous redefa bizwazwa et koti manka soko futite osumuki nzoto tendance mwana batu ya mwasi akoleka soko tali atoko bala ete a télémission nzoto pourquoi télémission après ça va poser ça c'est une tension faible ok tu as lité osumuki au violer au achakise ana tuana yoko na lo bawana basango kutu ba pesa bikila babala kate mais tant bala mkana 5 et yanduka pourquoi yanduki et bouger pour ça mutu fait tout à eux. Non, tu sais comprendre. Non, personne va piste clé en zoto. Mais basango nde pina na ndimite. Et ça la cab. Na ebisi yo mata bis pesa mu Congo na moi ça te botala ni te sango et tout en elikaka. Oh ça moi c'est tango tourner ko na mutema na loba kini. Et tout est là mobile pour bunga te o mobile tala. Na zo personne va piste hein. Na tala. Na loba na o clair ya vérité. Okay. Merci à toi. Merci. Pasteur John, je crois aux anakisasa. Monaki bande kona biso ya matadi kibala na wense wana ne likama we kwela ki bango ba kufi yo moko tant que citoyen congolais tant que humain. Mon frère na ebisio epesi pasipo bakei na cop ayaki cop na terrain ozoma te bibembe muso elali dikolo ya ba oba te karana nini ba aubergine ba solo ba bande ozomana ke ba femme commerçante ba jeune moko ba chef na bango na kolukela bana lipa ndeko nanga oyo kuti bango eza accident oyo bakana kite et puis epesi ba famille risque ba mbongo na bango koti ba manka batiki ba famille bana ndeko nanga tout wana pesa faute ya biso faute pe à l'état expliquer photo kabola faute na banda na l'état a ébiqué secteur ya ba câble eza batu bako zala te. Pourquoi permettre batu ba zala ko prévenir les aides au kima danger ceux qui batu ba zala ka te nde câble ne koya ki nde bomi batu te so nge bo matin moko mi balo pourquoi ya mi balé landanga bien l'état ceux qui appelle ça qui ba na façon na kolo baté na zolo ba l'état ka pona pesa pe l'état faute te titesi pe abiso moko batem salama bato bateti. Oui, l'État na RDC a yoka makabiente. Pourquoi? Difficulté côté makasi population les camingue comme le rôle la maillot de Bourda moi banga pays exacté. Pour difficulté à pays et otinda to sala bon. C'est pour pexi bango ba teka banga ba yoka te. Combien de batu ba teka katina prince souki ya to teka. Kende même na ba quartier 1 ce côté ya Pascal. Accident monsieur Salema qui et tu commencé 40 personnes. Camion zélo. Et bimai ba maman ba teka na nzela plus de 40 et ramassé. Soko jio wana, tu ko bani. Mutu moka linga baby sabango to koma. Non, accident nenge kuti po sirpe to leki. Tant to leki et sengo na pays na biso moko ezalaka te mutu lokola ngana sala wapi. Na sala ta ki journalé wapi. Na mekam comme si na tellement na porte wa fonga porte accompagner fa ba benga batu. Na moni modèle à bord à kilo tandama na kati. Yo boko memande oyo na tanga biya na kwesa musomba fa tongo. Na lapa na ngana bina swinga chômeur. Naza nga bisenga senga na quartier na kola pete. Na oye bisayo. Pas ceza na Congo poye batala niveau baliwa. Ete que le li comment car na place ba mvule beti ba ma ndeko na mawa. Soko talipe ba konzi. Ba contrôler ka pendengi ko tekelela te. Boko na tuté bo poussa na boy câble on a pas fait katana. Ba vérifier ngo te na ba kolo nango. Comment câble a couru qui nous katana kana l'air on ni ko esi ba ba yo pe machete te. Babikake ndeko kake ni nyoko kata bongo to boité ba tonnerre kuti ya porteur bon ndeko nanga invité ezaka ekole li bango koyi ndeti no ezaka bango te na beta mususu ya accident ba citerne et les questions na ba Congo e biango be citerne peli moto 6 na ba tutu ba teka na wenze tout wana mon frère ezaka à la poursuite du paix quotidien selon nga ba kufi ba héros po ba tika kinda ko ba kelo ke la bana lipa baza ba héros vérité mais l'État peut attendre la RMORA résoudre. Chaque accident est résoudre makama mike peut faire un changement dans le pays. Tout le monde a balio baninga loko pambate. Oya kufi soucier ça. Mais pourquoi kufi na ka o yo peut éviter. Ça peut éviter na Congo passe ba petit nibote ka wana na poko ko sombo ngité faut tanda bitula. Na lo banayo. Ça peut talizan bobuka. Banda bobuka zandu tile lo sundola. Zandu ngo yango wana. Biloko ko buka za belé boke banda na zandu. Misali sema na kati misani yaya oya ko sa to mun baba na belenge sa ba wapi na kati batongi te ka bilo msi foto ndeko nanga oya bilo msi to beza mfutema bochetem yo ka mfutema zani bale za mfutema
Maman n'a foutu. Et là, quand il bosse, on pense à ça. Combien de compagnies sont en accord? Combien de bateaux qui ça va se vendre à partir de ça? Nombre de cas qu'on va kangela, on va te karaté, tu le lot. Ce que zong si batu, tu vas zong bazalaki. Les minerval va ne foutre mi banam sous voyager. Non, ils sont frais. Mais tant que kangi, combien de côté va chômer? Misani bobengi batu ba ko sal. Yo nanga banda to ko na Congo. So mona place ba comment nous engageons. Ya. Ko parce que ça nous bopeki ça. Gambo on ndongo lia ko ce que le simba zandu na nini? Quel enfoutement. Par exemple, tu le bandenge ça ko ya. Na ko sote. Tala. Côté la Congo na principauté, tel la Congo na ba quartier côté bombi population. Au moins na difficulté pays. Côté la Congo na shawarma te. Wana mutoto iba escroquer te ki faire côté mangba kenenganga ke rengina basi na shawarma. Kende penda kotala penda kota wenze ko. Tala côté batana bakufa ki. Kota wenze. Tala côté bateka so kure beta ikakete. Singe katana te. Tala pas bateka biloka kolia. Po somba wana foza ka mutambongo mukelo kwa babiso. Yomoni? Côté batexa biloka mweshe na wenze nyose zaka bidinda. Na webisa yo na yebi wenze bien. Someone ka mutakia wenze zo makolo poto muta mweshe loka babiso. Jamais ba soso na bangombe bati tous les soso ngombe bati la kama mabaya. Eza kwa quartier résidentiel. Piolo pondu, pilipili, ndembi, mondongo, bidinda na wenze. Na yebisi yo. Fufa ba Congo côté à moi poto muke. Fufa mwendu diata bidinda ngamo late na saila wenze tro na baya tala epinga kenda wenze kala ba beti siffle ba okanga wenze na soda eringa na kota rapport des autres de koti ba tiela ngamo cher ba bossa na kebasa na kifo na peso ba shima omoni mboko mon frère pays a une difficulté très sérieux donc c'est la rabatuta en foutement na ko sote batu kuto na RDC bazo s'en sortir na mitoki na bango to zangi mutoko puye biso na vie RDC ba population ba vivre lokwa mona kufeli ba parana 4 ba bengene siko na ndako ebita kotondela wapi mazo sa toko maka tongo ndenge tout ça kolanda ba cravate ba veste ndeko et puis loko so bo makongo français de bomi Congo so ko bika français ma comme opposant sa parti oh na je bisayo fungama ozo comprendre o mboka te na ofutala ndimelanga na ba no vérité yango moni so ba otinda lokwa na Congo yoka so yokanga so ba otinda na Congo neti bala eza ko neti kota na risque kota chalo ko na mutambu okangama batu ba otinda bala batu ba ko seko lobby Congo po bala fotela na budget est-ce que kota na kinda ka terrain na li famille ko simba na bisa yo combien de basi ba boyi biso likola ko zanga bolingo ezana ngo bien mais akangi motema na kosi mwasi na façon nyonso lokwa mwa muke mwasi asuki koko se komite na suka na bisa oh basi bakimanga ta se yango moninga kolinga no ngate na ba fiorele kolinga ngate soko le ndinga italo na manecho etalio na bango polele to c'est la conjoncture le classico linganga pour conjoncture zo ke na balance mabe tala ngamo kona nupona tonde za kaka na bisa yo frère dala Scolité a peut-être nini oyo pesa na bandeko oyo accident comme li bango prochainement ce que ti kambeza boy bango bana fotité ba iko teka pona piaka pays et Congo e ba konzinde ba zo solution ko pesa solution na population ba longola bango wana ba sala bango ba ndeko pona ko so ba mesa wana ba sala ngo comme ndeko nanga tala ebila musito lo ba watika RDC et Simba mina makambo ba lobela français na TVT RDC Simba mina makambo mike kocha ndaku peinture te babetelo maboko na batalibanda mena kiti bana bafana ne bonga balera biloko na itoko faux tika ba seka ndaku ndenge za na faux peinture mais kota na ndaku mona bana baso bimana santo ko tonda ba kubanga ndaku na makasi bilo bo RDC peinture mabobongsi katité na lo bano polele OK toi avance et puis RDC ngo so mona zalo ko la biloko e komi mai obi RDC koli e komi lokala koko asili mini mabozo tinda kota na terrasse abi koko ko chabi na match na ta ba vetera koko RDC komi koko na yebisa yo le fesse la mama bakoko RDC tinde na makama bakoko kata bikila mboka zo makasa chawa na o juger mboka ba tala na lo bana yo RDC o kama kate mututu na bi mambeko na bi mamboko o tuna kate bat premier rani fait loterie mboka nini miliki za lix ah so ne ko kutelo za la sardine quand ko sakai na mbongo ta bebisi budget sardine na lo bana ba point tangible so na kuto na secret ce qui fait so na tala na bana bilo to intimidé na makambo ebele to tena retard mentalité ndimanga
so bika na tongo meka bika oko cha film sur lito ya boyo so fana lopango moko ba futeli 3 fois sala na tongo mama chérie esala nga omelette le bango 3 fois maka fiana bandi ya koko e olakanga lipa jeudi bolingwe koti na ya bika mboka ni omelette comme influence on dirait par l'ordonnée toi penser il était appelé pasteur John tout comme la ba moment ya ba fête ya ba amoureux ba amoureuse Saint-Valentin le 14 février. Saint-Valentin le 14 février. Saint-Valentin na kamoka. Oui, bi mutoko langa, na ba vérité. Ba Saint-Valentin po nanga mikolo rien. Ndeko. Oya moni akoki ya Saint-Valentin na ndenge na ye. Ba fille botika ko tia mibali mal à l'aise. Et yele linanga na opana yo. Mbongo na piaka yo, ateza $5. Mona ateza différent ba $5 misusu. Na lo bana yo. $5 na pesa comme dit, on a que lemba makasi pour na bomba ngo pa na poche suka. Et là c'est que budget yango. Yo ko mona na pesa $5, tant na bali na kende hotel omoni hein. Bando ko tsaba document mususu. O metal fakina tala ma base belé ba tuli po na babi ko kota dossier na l'air mabe. Mi bali bazo bo manzo to bali nga ba na vérité. Basi lelo ngakolo yo na joindre téléphone ezanga posa libanda. Essaye de recharger rapide, bah c'est un tapis, puis le vimba moukonge kwea. Na moko kanga kutu molaso. Yo sanga Android. Na yo nangana na kolingana ni yemoko. Yo ka ba premier cas. Deuxième cas, na personne m'a $10, ozoma kwa fête. Eh, tala nde na yaki, tala sapatu nanga, tala na ba no saka contrôle. Nga na uti ko zokopa mbongo na makolo na yo so bizanga nini? Bisamba tata masi toke matanga, zela bisa express. Na lo ba no ba ka ekota ba defo mitema. Ba fotelenga mobile oloba makambo esoke kwa vene mais maka mobile na niveau azana ngo soka bongi bomati jamais nga na ko peso 4000 fana parce que no lamba biloko lokumu na ocho na risque na wenze potelenga lokwa muyibi mama sala ko sala to sani tolia pona biki eza muke na peso ba conseil basi ya lelo bazo tout la pauvre bi technique te ah Saint-Valentin goya o remarquer tika ba koki ba sepela o ya koki te tika ye luko bana nous aime ba sente yo tokoluka tokolisa mwana ndenge nini papa nakobande consoler ni poela ba kilo na sana dépense itela robota na tumisa batute eloko wana omona te ba chaîne lelo biso o cha zemi na baba baso mona ba $10 so masaka zwi semba ko tikelo ma okwe makambe changer passe bando talisa komo senga batu na nzelo ndire mutasanga makolomi ba lokoma lokwa besengi fia zo tala na bano ba secret or soko zo chamwa si litu ya komi na zemi changer méthode de revivre ko boya ba camarade te mais ba que non moi non pas vivre fonga. Et là, c'est un qui ça. Pays a manqué. Tu sais quoi, tu as bicota. Ndéronanga. Tu peux si ça t'a pouvoir à mériter. Bataille et belé, bataille bino faux. Ça t'a zotungi sa Congo te. Bouzoba na biso tozo mona mais tozo mitika lokwa bazoba et kangi biso. Nana bungi pesa na passe. Comment on ça ba betiso chez biso to liaka te. Vina nga manqué na koli na bibamba lokwa chambre de compte na douceur belé comme si camion voyage. Allez tu as vu un spectacle. Moi $5. Tala qui ça. Misala ezate mais tala pourquoi. Batutu batandara bakiti na ba boya kolango bosaleli wat na lo bano polele ya soko za zoba na kesi sa face be o remarquer 1 mois 2 mois 6 mois to tika la ron ni manga soki o komi piaka conscience ah ngana moni mboko femezo simba te hein conscience soka mamboko wanga ni pays tala nzamba za juste comment ba ko linga yo na place yo moko kolo yo lingi yo te. Na lo bano clair oh na chama kamba ko sambela te kibo moto nga fait ça nzamba va pambola yo fa mona initiative motema ndenge komi na rond point nzamba sala kana mbongo te sala kana makanisi idée changer makambe fungwami. OK toi penser on est aquí pour le 14 février pour na bata Saint-Valentin nga yango te yo fêter te hein na fêter te mbongo na photo ko tsane kolo. OK tout avancé avant tout comme un peu parce que dans la fête au PSU après Saint-Valentin dans le 8 mars mais avant tout comme le 8 mars conseil ni européen ça aujourd'hui ce qu'on remarqué dans les réseaux sociaux ba finion ce ba romara ba influenceuse ba garçon ce ba romara ba influenceur au monde ba poster ba photo bisika bien bien moyen nda pour place avant na razane nenga poster très bien ezani tout on ezaka ka mutambu ya koyeba na kozole wapi. Bah tu as facilité de bâtir un marketing trop. Bah tu as facilité. Bien facilité. Bah tu vas lingi via pété. Acha mutambu walinga fi moko be bazaka na mbongo to set moko za na mbongo boy na bo or foje. Fi pa zolo ba non na linga mobali moko pona boy boy. Yango moni Congo ezo bimisaka ba futi.
bano baye na bolingwa solo te bamaloko bafuti okozala piakere olingi mwasi na verité baotyola yo soko olingi na bosembo alingi yo ata bolana etoko bofanda chebino bana ata batangi te mpo na bamoyen omona éducation ya bana bakozala na sagesse différent par rapport à bano baye na futi oyebi futi donc yo nga fo mwana mwasi na kimi nzala chebiso mia eleka na yo ke na badola ochangeaka dollar na coin nde na mwana kando lobi bainfluence malobe ebele on dirait patron chaque poko nazanga na bekalo epesa sango te tona melaka 3 bière 4 ba Facebook moi deux bouteilles au sombi au filmer ngo OK ma place mo bo filmer avant bima na place moko bokelu kela mamoko o batela ma carte zo négliger ko coche on dirait linga ngote wana filmer tango ti comme i alati guti i alati boye i yependa famille benjo ngande mofema tango akozwa zemi na oloba no polele ndeko mona na kokota na mutambo obi basha basi ya makambo minene nde bazokutana ba dega bakosa ke lisume kandi bango koma ba mama kala bazanga ba influence makasi te baboye bango teti lelo tala ba fia lelo akoza mwasi no bwana na ndako mais aposta ba photo na Facebook ato tenter libala poto yokolo ye po bima nazo ba sisaka mbongo na famille bongo to bima mais muta poto abilika na kobala yo azotindela ba photo mitakalo ndile kotongola akanga tala na oye bisa yo ndimelanga biloko aboye est-ce que eza normal yango moni nzamba za juste okozala mobali zoba wana suti obala mwasi soki mwasi anga za makambo mabe akosaka yo nzamba kosisite makambo soko chaka mingai po lemba po bwaka ye Congo ebebi na mibali bakomi ba PD ba lesbien ba soki ba bobenga banani mibali na yebisi via facilité balingi point Congo ne chebiso pante excès de difficulté souci ko bongana mutu tous les stars to mo meneka lokwa ne chabongana facilité oroba abongi me autaki wapi kongola lingite même mutu na couple ba toke couple mbongo mwana ngana renyaka na bal e utaka a soko la gise couple abi oza forme to lingite soko monyo na mbongo kaka melisa ye soko melisa te okabakate Congo komi boy ba tutu balingi facilité donc Congo congolais moko ta lingi susa toka na via zwa te na yebisa yo yango moni période o mu pepe mabe sata bobisi ba tu esprit ko banga nzambe ba te ipo ba komi na influence ba posa mbongo ba wanga ne évangile ba komi na système soko bongane nzamba yebi yo na zo yebisa yo kele be église nzamba komi lokwa parti puis à Paris foot obeti na tango na poka résultat bolongwa kuna ngawe eza tiko tak musa zo benga mutu tala kota na sambetu baluka na kingani na yebite o na olobaka mais na yebisa yo ngabo ko prophétiser lenga te premier prophétie nanga kolo mukila pointanga fana ya mukili na yebate tina za alinginga biyo mangana sala tina zo répondre que invitation ke na za alinginga nani ko pianga faute na place ngamo ko kolonga na zo pesa nga faute te na oloba no vérité ngabo ko wololanga ce kolo mukila comme singa lobi yenda linginga supporter azaka na valeur ten équipe mais azalaka pas pour équipe to pour la to gagner azora primité bato azora prim bato kana terrain ngati na zawa kolo mukila yebinga bo wolola te sona komi lobi na abie panaye na te makamba facile longwa na système ko pesa ka fina au faute okomona ba danger liboso ko kufa fan na yandeke na ya esimba simba tenga oh ayiba kana matete so na yiba itende na komi lelo yo tana tamona fa normal bo plakinga sakana vi ngaku na koma so na olia na ba chelinga mbimbi liboso ale na kabola na kanai obinde zakati tolia na leki nanga ubena yaya nga ya zate na taino fufu na kati e kati eliyo na foza na parti pris otana côté na o folie côté na mwanda nda na mi so sentir que balance à côté za kilo le kokuna tango rolio comme manu ko taba ide o komo lukele ba faute lokuta po inagaye asala nga pe kané mercredi o longo su ndamba côté na e anga sakananga o zonye su na roti c'est bozaki 3 Thompson yo le de tikele moko tango ningo kendo tika sata côté lio o tikele ka mobimba boye o mwenteke eza ko amone lio na longo elisu na litama moko pe na kosi lokwa na ebekite puko kota na sima na mbeli alors que tikela wana ningisi supo so bendi to lo chewana na biso ba chewana o na biso pourquoi eza be kifo ki ya ba o babaka kibo moto simba donc mabe banda depuis makanisi nzoto yana mabe na ngwa fe sumuka yango moni mindele ba pesa ngo valeur ba yebi mindele ba bebisa ko ndimate ba bebisa noir ndezoba ndeko nanga pasio tozo mona eza satana te mauvaise foi ba congolais to lingani te congolais ba sepela na kame ba lingana kate to ko sepelande to sabo se ko peli kambe pona lingo congolais na kebenga ta tchadien ivoirien ko sala ke yo
yo yaraka okamoranga na pesa ko fufu betelanga maboko mais pas na pesa pista kozwa rien comme bana kisasa ba wa bana bande ko bakenda poto ti lelo rien a sala ka ba donne famille mususu mais bande on est propre manka na lo bana yo mususu ko ta changer maman banda koma poto lokola bi français wanga na mama botai po ça na commune reculée voilà po maman ça na ba kikuku mo lala so ba tuna kisasa za wapi enga na bon marché on a bon marché tata masine ba kuton ba ça ba na mikia benga na ba pa ça ba babola OK bangolo ke poto ya bibamba o comme na poto ya bi français na anglais comme na sunde ronde fallait o so ba kana kisasa na bon marché bena kisasa na bandal bena kisasa na lemba na limité pas na biso or vrai pas na bango na babumbu na ba selembao na ba bisika mo reculer bena dumi comment wanga ni ba mama na au propre agenda kotala ba on robata mabaye baté na lo ba no vrai sois moi c'est poto na ebisi yo sois moi c'est poto o na or mundelo kutu mema place mabe pa mona kwa na géographique so ni mundele abimisa budget kendo l'accès tata moi c'est adumi atonda mayanzi yeso ko so mona ngolo kwa découverte il faut appeler ça dolo quoi géographie OK bo pesa mio Dala. Non, il y a une vérité. Alors, Mikolo n'a comme une moitié mundele. Pour la Zardin, la moitié mundele. Aza. Na boyeba congolaise. Le Koutana ko China. Congolaise, na moya maka. Moitié congolaise. Ata machine ça la gambongo et maka. Basi ya Congo. Non. Balingi. Basi ba Congo. Ndeko na ba no vérité. Non, côté. Bah exagéré. Bah c'est Congo bah exagéré. Boy bourba la ndengeni. Bah on s'abino ka biloko moko ya ndeko. Premier lisolo na moi serait bah que moi j'ai libala ou moi j'ai libala té. Premier lisolo. Et sengeli. Tellement c'est que tout son baka bière. Oh mais la rani bière. Ça va bien. Yango exact. Yore moi si. Bah pesa to mususu wana. Eh to kutani lelo. Olwe mais la oh bah tuni exact bah pesa to mususu. Déjà na mutema nanga bolingo ki ekiti na rien danger camion to koma mwanda te kaka na madimba ekokufa keba na mwasi o bozo sola ne muke webi ke ngape na bite ba nyoko kutu na ngo na ndako na soki ndoko moboye wana zokosa na ben daiva si wana basi ba compliqué ya na comprendre ba obenga kosa ko ba benge to ba benge ndeno yami a changer le solo ni nyango wana nyomo na zana kuna te ya $10 otungisanga makasi yoka loka zokosa na zoka pomade nae pomade za $10 moi si musuku do meme na kati o meme na hotel hotel o babi play mo mo l'action mais surtout ko ça fait hotel monsieur zala bazali wana baza wana ba omoni nyaona baka ngana sepela kana bima na ndumba kina mwasio ya zana double identité mwana ndako okwa na faux poule na ba no vérité ndumba o ayeba na ndumba ata bimina koko ayeko bimana yo nzamba tika mapambo lebe bate po bike eza commerce na ye mais so okuta na jeune fille o yazo kosa na ndako lokwa mwana muke na quartier mabimanga na bakoko so ko je lokwa fiancé okosila lokwa pinati bele se toboki sali du se mona na oyebisa yo so ndiminga te merci parce que pour le 8 mars le 8 mars eza nango bien na ba marié bolingwa kisasa pe ate comité na demi finale na ndimango te on dirait championnat ma ta bolinga kisasa ça pena normalité ndimanga bolinga kisasa te bimisi bana talon kana 3 temps on dirait ça tantôt plutôt bolinga kisasa ça kwa kamia kizaka bazo senga mbongo avant na mona terminer si bongo na futa jamais na futa avant bolinga kisasa na webisa yo moninga na alliance neseka zela bolinga kisasa comme ça na mona terminer si bongo na balo avant boy Oki mangana 4-4 na senga mbongo wapi bo ba omaza ba boti déjà avant bala nga kutu atato boti mwana suka komi na 21 ans na ozela terminer ça va na 6 ans to nuna na koma na silence ko kimanga te ali alliance et c'est libala mikolo ba sala ngote na peso ba piste clé tala est-ce que oyebi ke ba soso ba bala na kateme ba saka pe na ba choix soso musu saninga mobali musu te il faut tout na aye bien de na sala kate chômeur ou be colonie soso boy soso na malingi soso na oyebi sa yo dimanga ndeko tala documentaire au moins na zamba te ke lio moko mobala ye ba lio basi bando beta ye ora ba sepeke mobala ye ba bandi ko beta kimi lio musu sa ekutu wana za muke ko leka wana ba beta ki aye ba pese valeur bon ba nyama pe ba kana amour
même nyoka aswaka mais era bolingo aswaka te venez arande ya bistol kwa bébé azanga maboko nakalesaka pe mwasi mwasi peki atelema azotala kitatala banyoka na zamba e na pe belle mais tala mine bi ebima na opesa ba shita na opesa ba piste clé vie ezana ba critère nango nyama lokola koba mwasi na koba mobile okoyeba bango te bango ti mikongo eku ekuba mais ndeni koba yebaka mwasi nanga koli mabele ekoi ebimaka wapi tika na changer mwasi na oyebisa yo so ozoyoka makambo na alobawa schéma yo zomona soso bamabanki batiaka rouge élève mais so otalika bango mpenda na vision monaka aza na elongi ya bana basi sosa mobile ondira kata penke oyo mwasi ondira benda noani na opesa bapiste clé epumbela sosa mobile ina ya mwasi différent etamboleli différent mais mapapu mpe à peu près tala sosa mwasi ilemisa kotaka na zelo asakana alinga mai mpo atela azala propre liboso ya mobile ya te osa mbote abina mpe sa mbote te yebisa ye bambote ebele nalela bino tu fort yo moko mpe ndeko na ngai umela cameraman na biso namoni pichu chaîne na biso Congo Esengo TV bosabone massivement toza ensemble Eric Manzaka yanga ndeko base Pape Manuel Miyuna na Colombis na Ohio base Marco Loko mobile blessing na Irlande bambote ebele nzamba pambola numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment bo bakufeli nzamba pambola bozwa kimia mes condoléances na ba famille nyonso pe ezama tanga lokola ya Congo mobimba vraiment bokufi na challenge bimi ba héros vérité pour na kwa cop na ende akufeli liwana ndeko nanga vraiment demi na loba yama ina passe ngande sko mabena ngata sanga matanga ende ni na boya kolia te naliaka attaque si descend le misu nga to la singe bembe panzani yaka na ngombe na kolia kana misu na bwana yo nga nana mawa ya nazanga mawa oyiba mawa nga na yoka nga kuna lela te pour même misu si la likola difficulté nga so na kete en fait mbe okanga mutu mabepa nazaka na souci même misu yaka te na sani taka ngam kata na kata makolo na kolela te parce que non lela ndé me bembe kolia pembe nango kokate ya nalia te bona olela ndé avant nalela fona lia yoso na okatali pate pembe na bembe non sala yo ya yo sana mwana yo pena Congo sana bébé fona berso penda nga challenger nasina senga mutu olela ticket bona ke musika na ke makolo pona ebemba ngo talinga kota kufi oyebana ki ona zalaki ticket na ke musika na ke musika tana god pena ke na god abimi fana 1500 yo moko tindinga na mona ebele na moko ninango soke bemba funda nga funda c'est aux amuto so okipe ba matanga bato mela café aussi ba na lobi o nyonso baliaka na matanga so tokena nga na kosala ngo ya matanga ngaku na lene bembo na iba mo waite na uti na bi uta na monika babala mo ngabe fesa matanga porte kofungwa na teleka banzungu no se ziki na moto noka boya na basani ngabi sona nga yango yo frein na mota na kofandela bi bona lia kota ba jeune ba kobetanga na tali kota ba mère ba discuter wana na lia pondo matanga bakipa yango te oyebi yango konga peske mpona kota na okosa na okoka te na okosa kwa na bi mowe ti leo na bamuta kufa te mwasi mobali papa mama yonga na ondima te yoka banka kanga mutema sa kundami mpona kota na dossier bien nataka ngai babendeli nga mesa fufu nata mesa fufu lokwa camion arrière nabika saba yo pa na nzanza na posa na sanga mafuta mbila na tshana motelu na tondi tellement trop yo nga moko ba exagérer ka pe boete wata ngozonga la palo lia sute nzanza kwa mwasi azemi mke na telemi posa na simba mire esengwa kota tous les balabala Congo basona ka boete tika azaleki na ye na mona ki bango banda kala yo bazota oza na culture yo au moins soko tondi ozala lese na makamutu yo moni mindele basala avion mpona kotonda nzalo ndo taka ndota masuma blocage malédiction bakanganga bandota batambao mwana sera za frenenga la na nzalo mona bana ser tondire bacho pecho tia farata ka frenanga oi pecho frenanga moka te ko mona mamona mbwa loka TV baby antenne zana moka te ko
ya o mboka na expliquer au Congo on ninga affection ici là na comment le nyoka n na matibisi recevoir à zoba na kosi baba ada yo tika na ngekende yo na pio mini na ngapo dondo nango ada mais le qui arrête ada yo na talimi na nga ekolo zonga na pochi yo toke parler na pesa schéma so ebinga technicien de merci beaucoup. Quand tu comprends. Ok, donc on est à la fin. Je crois prochainement nous allons encore inviter. Nous viendrons ici et pas Pasteur John. Binomo qui bossait qui était mon bimma et salut bien. Merci à Théo Zambrota Théo. Manifeste-toi quand même, tu sais, Didier Max, tonton Clovis filme pas. La famille elle est sacrée, je crois. Bato Balingara. Pasteur John, c'était peut-être mon atelier à lobby, Makambo à lobby, et tout yo, échanger et motiver. Quand tu auras besoin de lui, appelle-lui. Quand tu auras besoin de nous, appelle-nous. Si on a besoin les calissus, c'est très important. Merci Pasteur John. Merci mon frère. La base. Prochainement, tu auras les sous. Tu auras la gaieté, tu auras la conseil, la motivation. Merci à toi. Merci à toi. Okay, merci beaucoup. Congolais solo.